Au commissariat ONU pour la makoki mabomoto Volker Turk alobi ya yukin somo makasi na bobomi ya basivili nkama moko na tukumi sato na moko M23 ifundami kosala na Kishishe pe Bambu na Rutshuru motango moyemo pesami na bulukiluki ya bureau conjoint ya ONU ya makoki mabomoto na MONUSCO. Ministre Yakala Justin Bitakwira Colonel Ngbanzo Oliko Atipi moko na bakambi ba FRDC lokola pe bakambi ya basimba mandoki lokola Ruviga Mikoro Protégène ya FDLR Midin Kalubu ya ADF Désiré Lungoro Manjukba ya Kodeko IRPC Wilingoma Molobeli ya M23 pe William ya Kutumba ya Mai bapesami etumbu ya Union Européenne bato bapesami etumbu bazali zomi na sambo. Teodoro Biangwe Mambasoko alapindai pona kotikala na bokondi ya mibu sambo misusu pona mbala ya Motoba na Guinée Équatoriale. Alonga ki maponami na pene na 95% le 20 novembre.